atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Yabino ngoya bolinga mingi info lingala journal ya peuple pona peuple tika ete to fungola ya jeudi 29 février pona kota sabino ndenge na séjour na ye kuna na Belgique chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na tête à tête mokola mercredi 28 février na tongo elongo na premier ministre belge Alexander De Croo et Paiwapi asengi ba sanction contre Rwanda héritier mapindemi apesi bino ba détail. Président de la République a betaki masolo to tête à tête mercredi na Tongo, na Bruxelles, na Belgique et longo na premier ministre belge Alexander De Croo, chef de l'État a profité na occasion pour na rappeler position ferme de la République démocratique du Congo pour na oyo etali crise sécuritaire na partie est particulièrement récent protocole d'accord oyo ezalaki signé entre Rwanda na Union européenne pour na oyo etali exploitation ya minéraux. Face à Panzi Sango, président de la République a sengi ba sanction contre Rwanda ezali eloko oyo esengeli salema pona kozongisa sima dictateur Paul Kagame ndenge chef de l'État alobaki tozali certain que ba minéraux oyo ezali koyiba na République démocratique du Congo peto boyi accord oyo eyeba na koleka ndenge chef de l'État atalisaki. Boye na même sujet, président de la République a reconnaître soutien à Belgique et pas à RDC. Alobi azane sengo pona position ya Belgique oyo pona azali komituna pona ba position na ye na accord oyo tozali kobanza ke position oyo ezali position moko intelligente parce que na sens moko accord oyo esengeli ezwa soin ya ko vérifier traçabilité ya provenance ya ba minéraux. Boye moyen ya kosala na Belgique ezali te ndenge chef de l'État atalisi le 19 février et outi koleka bo simbake Union européenne et longona Rwanda ba signaki protocole d'accord eza pona objectif ko renforcer rôle ya Rwanda na développement ya ba chaîne de valeur durable et résiliente pour na ba matière première oyo ezali critiquer. Carrément sur la présidence, Seigneur Koleba, qui est chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a silisaki mission na ye na Bruxelles, capitale ya Belgique, na kobeta kama solo na ba ambassadeur ya Afrique centrale oyo baza accrédité auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique oyo batalisaki solidarité pe soutien na bango envers République démocratique du Congo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclaki mission na ye na Bruxelles, capitale ya Belgique, na échange elongo na ba ambassadeur ya Afrique centrale oyo bazali accrédité auprès ya Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Oye ACP na mokuse oyo ba exprimer solidarité na bango envers République démocratique du Congo. Boye Daniel Elvina, ambassadeur ya Cameroun, pe doyen ya caucus ya ambassadeur d'Afrique centrale en Belgique. Pays haute ya chef de l'État va promettre quoi accompagner des efforts ya RDC auprès ya instances européennes et internationales pour na ko défendre souveraineté na ye ba s'engager pour na ko accompagner collègue na bango Christian Dongala na plaidoyer oyo esengeli asala auprès ya ba autorité belge pe ba institution européenne mususu parce que ezali tâche oyo ezali ko toucher Afrique centrale ndenge diplomate camerounais atalisi na même chapitre ambassadeur Evina a déclaré que
ke engagement ezwami pour permettre RDC à zonge la kimia stabilité. Président de la République a appliqué programme de développement pour le Congo et la stable et prospère. Avant l'ambassadeur ya OEACP, président Tshisekedi a kutanaki na Tongo Makasi na journée na premier ministre et roi de Belge. Na sima ya ko boucler 5e revue ya programme FEC na FMI de RDC a se lancer na 6e revue na cadre hollandais. Premier ministre Jean-Michel Samon Konde Kenge ayamba ki mercredi 28 février délégation ya Bretton Woods Oyo baza na mission na RDC. Monsieur Calix Akoposi, chef ya mission pour la RDC yende azalaki na tête ya délégation Oyo et pa wapi azalaki accompagné et pa ya Gabriel Leost Oyo azali bongo représentant résident ya FMI na République démocratique du Congo. Bosengeli koyeba ke mission na bango ezali na cadre pour na ko préparer 6e revue ya programme facilité élargie des crédits FEC na mokuse pe ba autorité soutenu ya Fonds monétaire international FMI objet ya visite na bango et pas ya premier ministre ezali ko rendre compte ya misala oyo basalaki depuis poso eleki objectif na bango ya munene ya mission oyo ezali ko collecter ba information ba progrès oyo basali depuis 5e revue pour na kosala point na ba oyo etali ba effort oyo etikali pour na kosala 6e revue bakozonga na mois d'avril na ngonga oyo bakopesa appréciation ya ba progrès na bango ndenge chef ya délégation Calix Akoposi atalisi liboso ya bapandisango bosimba ke conseil d'administration ya FMI ba approuvaki déjà 5e revue na décembre 2023 revue yango ba boucler yango avec succès na gouvernement ya Sama Lukonde oyo ezali pona RDC mbala ya liboso gouvernement nango ekoma na niveau ya exécution ya programme nango économique ba souhaiter ba effort ya ba autorité ba engagement na bango ya kotia na misala ba résolution oyo ezali prévu na programme ezali mbala liboso RDC ekoma na niveau oyo na yango ba encouragement na bango ekosala ke ba effort ekoba pona 6e revue ezala solo satisfaite ndenge chef ya délégation asukisaki bosimba ke bokutani oyo esalemaki na présence ya quelques membres ya gouvernement tomoni bongo ministre ya ba finance ya budget gouverneur ya banque centrale ya Congo quelques membres ya cabinet ya premier ministre pe ba expert ya FMI. Commission électorale nationale indépendante CENI na Mokuse azosa la rappel à l'ordre pour na côté la corruption na ba élection ya ba sénateur ba gouverneur pe ba vice gouverneur Bolanda communiqué na ye na mongongo ya héritier Mapine pe Stéphane Skande. Commission électorale nationale indépendante, Seni na Mokuse, azali koyebisa opinion publique que azali saisi depuis mikolo eleki na ba acte ya corruption. Il y a certains prétendants candidats sénateurs, pe ba gouverneur et longo ba vice-gouverneur ya ba province auprès ya ba grands électeurs, c'est-à-dire ba députés provinciaux na ngambo mosusu. Bazali ko exiger ba somme ya mbongo to ya misolo et pas ya ba candidat sénateur, gouverneur pe ba vice-gouverneur ya ba province na échange ya suffrage na bango ya ba député na ba élection oyo ekosala makalate natina wana Seni afongoli misu pe azali ko rappeler na bato nyonso que corruption ezali bongo acte moko oyo bazali ko punir yango ezali infraction ezali prévu pe ezali condamné na code pénal ya République démocratique du Congo moto nyonso oyo azali ko sala yango azali ko s'exposer na ba poursuite judiciaire natina wana Seni na ndenge oyo etali ba disposition pertinente ya article 10 alinéa D p du bis ya loi électorale azali ko se réserver ko saisir justice ya République démocratique du Congo pour na ko sala ba enquête pe ko punir to pe ko pesa ba sanction et pas ya bato nyonso oyo bazali ko sala ba pratique oyo Seni azali ko senga bato nyonso na compétition électorale moko ya malamu pe loyal pe bana ko boya makambo nyonso oyo etali ba corruption to pe ba fraude wana ezali bongo communiqué ya Seni ezalaki signé et pas ya Patricia Nse ya Mulela oyo azali rapporteur ya commission électorale nationale indépendante.
Na province ya Ituri, gouverneur militaire général Luboya Kashama a présenté ki groupe moko ya ba militaire oyo ba mesana côté que la ba groupes armés ba munitions de guerre bolanda reportage oyo héritier mapinde Stéphane Skande ba saleli bino. Mabe esengeli elongwa na kati ya ba FRDC bo simba ke ba élément ya FRDC batiaki maboko epai ya 3 femmes lieutenant colonel moko de major pe ba soldat mususu ya molongo bakangamaki bango bazali kosala mabe bazali koteka ba munitions epai ya ba groupes armés bo simba ke nani a dénoncé bango ezali bongo maman oyo bozali komona son kombo na ye Solange Makusi ye azali chargé à kosomba ba munitions pe kokende na yango na ngambu ya ba groupes armés bo simba ke bakangaki ye na Ponzu Kobu na Joku na barrière ya Ponizi et pa ya 312e bataillon voltigeur bango batiaki maboko pe ba présentaki ye et pa ya ba autorité bo simba ke Gilles Ngongo oyo azali porte-parole ya ba FRDC na Ituri azali ko expliquer makambo ndenge elekaki. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. Bosimba ke 4 militaires mususu bango bakimaki pe bazali koluka bango. Luboya Kashama Johnny oyo azali gouverneur militaire na province ya Ituri atalifike bato oyo bazali kokangama esengeli vraiment baye bana kotika mosala oyo bazali kosala pe apesaki message epai ya ba congolais nyonso. Mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Au total, bakangaki 700 munitions PKM Mobimba et pas ya mama oyo, boye général Luboya Kashama Johnny a expliqué ndengenini et salemaki po bakangaye. Nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête. Aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Bosimba ke arrestation oyo ezali bongo kosalema na vision ya chef de l'État pour na ko décourager ba militaires nyonso indisciplinés oyo bazali kosala magui pe ko pratiquer ba anti-valeur ya ndenge na ndenge ya koteka ka ba munitions et pas ya ba groupes armés kasi ba oyo bakangami elongo na ba complice na bango ba civil ba kotinda na niveau ya auditorat po ba yeba na kosamba. Na marge ya 40 ans d'existence, il y a communauté famille chrétienne, mouvement laïque catholique créé et pas Moko Léon Botolo organisé qui mercredi 28 février point de presse na siège na bango kuna na centre kana oyo ezwami na commune ya Kassa vous témoin événement Christian Kengebeni. Octobre 1984, octobre 2024, 40 ans d'existence, il y a communauté famille chrétienne, mouvement laïque catholique, créé et géré et pas y a laïque catholique, 40 ans sans division, oyo et sali vraiment eloko ya nzambe. Pour ce faire, na jubilé de Mérode, communauté famille chrétienne, et longo na mokambi na bango, les grands bergers, Léon Botolo, Magoza, organisaki point de presse, mokolo ya mercredi 28 février 2024, kuna siège na bango, oyo ya centre Kana, et zomi na veni Banalia, numéro 78 na commune ya Kasavubu, référence terrain à Sosa, Nyon Sowana, pour na ko éclairer opinion. Présent na milulu oyo, ba membre ya discernement, boyeba berger Nyonso, dans l'entrée naye, les grands bergers, Léon Botolo, na communauté famille chrétienne, basala kibongo geste de soutien pour na ko soutenir bandeko pe ba famille nyonso oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo na ko dénoncer ka complot ya communauté internationale na silence na bango pour na ba massacre oyo ezali ko salema na est ya RDC na sima les grands bergers Léon atonda kinzambe na kolobake yende maître ya Èvre 40 ans d'existence oyo esengeli topesa ye merci.
Na même occasion, Azanga Kite ko féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réélection naye avec brio na tête Yamboka, Akobaki na Kolobake, Bazali ko sambela pe ko senga nzambe, pour la retour total ya pe na est ya RDC. Communauté famille chrétienne, ezali composé na papa, mama, na bana, pe couple ezali oyo, ezali composé na mobali na mwasi, non oyo ya même sexe. Ndenge initiateur Nzambe asala kibongo na ibandeli ya mokili na point de presse oyo les grands bergers Léon Botolo azanga kite kotali sa vision ya communauté famille chrétienne ya ko défendre pe ko promouvoir ba valeurs familiales pe mission na bango ezali sanctifier les couples et les familles pour changer le monde. Les grands bergers azanga kite kotali sa quelques réformes durant 40 ans d'existence de la communauté famille chrétienne. Net en 1997, création de groupe ya ba jeune oyo lelo bazali ko compter plus de 10 000 enfants. Asuki saki na koloba lelo communauté famille chrétienne ezali partout dans le monde. Yango ezali ko talisaka ezali œuvre ya Nzambe ya Botolo te. Na sima ya je ba question pe ba réponse, les grands bergers Léon Botolo a répondaki kitoko pe na boania. Communauté famille chrétienne, Kangama na Yesu ti na suka. Compagnie africaine d'aviation CAA Namoku, c'est pour l'année 2024, a présenté avec le meilleur de nos clients. Michael Bustoto. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika to bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Érosion ezako koba makasi se makasi na matadi kibala kuna na commune ya Mongafula mingi penza na avenue Kimayala oh vraiment l'état soki atie miso te to kutanga bibembe en la ville province ya Kinshasa na ba jo pe atoke vanda pa nani papa Fati Beton to votaki yo to lalité pona yo papa na biso tala libulu tala banda ko kei ba école kei bo hôpital kei. Donc dis aux autres à libanda to la raté mula soki bandi awa to zaka likolo to sala misala errance kwa to koma ko ma fulu na balabala poto ya boka ka place papa blio kila biso mawa to sengi président république na bolingo auto pesa ki ye auto lala ki na ajo na ba 22h 23h ti 2h du matin libanda pona numéro 20 to bundi bitumba na muke auto koka kime toza déjà na passe po baninga bakufi bande kon auto zaki na bango auto banda na quartier bakima bamusuma balesila donc passe moko toza nango tozo kokate tozo senga comme que yé numéro 1 ayoka parce que difficulté auto zalaki nango na ibandeli yango lisusu te auto za nango en tout cas na maboko to kokate et puis toza ba retraité na ba société tala âge siko na ko bandela wapi na kufa na tension na tika bana mama et puis na quartier to fandi bande kumususu baza ba veuf bande kumususu ba papa bakufa ba mama bakufa bana batikala nani akusupporter bana. Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC Namokuse, bakosala lancement il y a mois de la femme entrepreneur Oyo, babengi mois sidé du vendredi 8 mars au dimanche 31 mars. Enregistrement Ezosalema na maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation na première limitée Domi Bendelungwanda. Sous les hauts patrons
parrainage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Anadek bazali kosala lancement ya mois de la femme entrepreneur oyo babengi Mwasi Day kobanda vendredi 8 mars kino dimanche 31 mars 2024 ekoyinda mabe ekozala pe rencontre ya ba femme passionnée du numérique dans Mitop BBDJ ba concours ya push avec AIM ba kosala pe lancement ya plateforme numérique ya Anadek mois de la femme ekoyinda na ndenge ya kosakana te. Anadek ezali nini? Anadek ezali bongo Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Boyoka bien ba enregistrement esi ebandi yango ezali kosalema na maison de l'entrepreneuriat et de l'environnement na première limité yambala oyo nde Mwasi Day Anadek likambo ya entrepreneuriat ya ba maman. Anadek likambo nde ya ba maman. Anadek likambo ba maman. Olinga kolata basapato ya kitoko place eza sema ko na 7e rue Limete epa ya Papa Griffe Héritier Mapindemi egantingi. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na kombo oyebinga na elongi oyebinga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel beaucoup de changa maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Griffe pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate, est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été dit pourquoi? Dans ce rôle-là, on a fait dans la Gentili Mobila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentili Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoura, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit nous on a devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a la salle d'ador à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec candidat nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client ne soit pas d'accord. Papa Griffe Mawal, nous allons sur maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux allons à la fête. Au dia Batunion sur la fête. Là, tu as la ça Awa. Aux allons à mariage. Là, tu as Awa. Aux allons à Sapat, tu as mon nez. Le Polo la Inc. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Le Cocaï. Aux allons le roi est mort. On est comme un bolide, le Cola Inc. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki baté ça.
Oyoki, adresse Ezase Moko, na 7e rue Petit Boulevard, na commune ya Limete, et pa iwapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa, ezali kosalema, na ndenge ya kosakana te, soki okoti awa, obosani Italie. Libela! Info lingale komyo koma na suka mijo mabasi asale libino info météo. Boye Ibola muna prévision météorologique ya vendredi 1er mars 2024. Mapata ekoleka leka pe pole komimonisami na ville province ya Kinshasa, ndenge moko pe na ville ya Matadi na province ya Congo Central. Mapata ekoleka leka elongo na mvula na ville ya Inongo. Mipepe elongo na mvula emimonisami na Bandundoville, Kikwiti pe Kenge. Mapata ekoleka leka pe pole komimonisami na ville ya Boende, Lisala, Gemena, Guadolit na ville ya Buta. Mipepe elongo na mvula emimonisami na ville ya Mbandaka. Mapata ekoleka leka pe pole komimonisami na ville ya Isiro pe Bunia. Mapata ekoleka leka elongo na mvula na ville ya Goma pe Bukavu. Moye kozala makasi na ville ya Kisangani. Pe mipepe komimonisama na ville ya Kindu. Mipepe elongo na mvula emimonisami na ville ya Mbujimai, Kananga, Chikapa pe Ilebo. Mapata elongo na mvula emimonisami na ville ya Kalemi pe Kolwezi. Na oye teli température, na ville ya Kinshasa tozana avant midi 23 degrés pe 32 degrés après midi. Na ville ya Matadi tozana 25 degrés avant midi pe 32 degrés après midi. Bandundu tozana 25 degrés avant midi pe 35 degrés après midi. Kikwiti tozana 23 degrés avant midi pe 35 degrés après midi. Inongo 27 degrés avant midi pe 34 degrés après midi. Kenge 23 degrés avant midi pe 35 degrés après midi. Na Boende tozana 26 degrés avant midi pe 37 degrés après midi. Isala 27 degrés avant midi pe 36 degrés après midi. Mbandaka 26 degrés avant midi pe 33 degrés après midi. Gemena 27 degrés avant midi pe 37 degrés après midi. Guadolit 27 degrés avant midi pe 37 degrés après midi. Buta 25 degrés avant midi pe 34 degrés après midi. Isiro 25 degrés avant midi 37 degrés après midi. Kisangani 26 degrés avant midi pe 36 degrés après midi. Goma 19 degrés avant midi pe 21 degrés après midi. Bukavu 19 degrés avant midi pe 20 degrés après midi. Na ville ya Kindu 26 degrés avant midi pe 31 degrés après midi. Kalemi 23 degrés avant midi pe 25 degrés après midi. Mbujimai 25 degrés avant midi pe 34 degrés après midi. Kananga 24 degrés avant midi pe 34 degrés après midi. Chikapa 24 degrés avant midi 31 degrés après midi. Ilebo 25 degrés avant midi pe 36 degrés après midi. Kolwezi 20 degrés avant midi pe 26 degrés après midi. Moye kobima na 6h22 minutes pe 3 secondes na cité ya Mwanda na province ya Congo Central pe kolala kaka na cité ya Mwanda na 18h28 minutes pe 30 secondes. Botika madame. Mijo mabasi pona info météo outi conseil la biso ya onde pesinga nzela na bouclier journal peuple pona peuple ceux qui bo après ça qui ont bopé ça merci na Nathalie Kaila Kapenda ozaki na édition papa zaki assisté et pas ya Mijo mabasi na sima caméra tozaki na Igan signe montage sima maki na Christian Kangebe ni pe Francis Konzaloko ka journal peuple pona peuple les aka supervisé et pas héritier mapine bande kobot kala malam au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission amipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA, amamika koko di koko na accent ko, na ponctualité, pe régularité, na CAA, ezalaka te o ba yebisi yo vol, e kozana ba 9h, yo pe oyena ba kifunda na nyonso, okoma boye o, e longwe 9h, e komi 14h, e mbadi, oya ko beta beta miso, loko la kapo po na aéroport, awa soki balobi 9h, etikali 9h, koya na yo kutu retard te po, okolelebele pamba, ponctualité nde affaire na bango,
et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu the king